pe place en nzambe. Donc tant yo goûter ye et sengeli suko o s'attacher na ye. Tant ko s'attacher na ye et sengeli susu o et s'introduit katikati, c'est-à-dire o kota kati na ye. Donc o kota kati na ye suwana ko sala makambo nzamba sepelaka nango. Nzamba alingaka boy, alingaka boy. Nazo sala makambo wana o nzamba alingaka. Lokola toza batu, soki na tombaki na erreur, tant on a sali eloko wana te, oyo nzamba alingaka tenga na sali yango, fona yoka passe. Mais misusu ba yoka na bango passe te. Donc c'est ka azana e instruit katikati na Yesu wana te. Po asali mabe, bazo pesa ye conseil, mais azo mona ngweza normal. Azo luka pe raison. Moni Adana Eve ne ba perdant kuna na jardin d'Eden. Oh, vie bazaki nango ya kitoko, vie a délicieuse, donc ba rata paradis, ba bimisi ba on a kata jardin d'Eden. Donc pour nini ba salaki mabe ba salaki, ba moi na bango malamu po Seigneur azo nzamba azo lukaye na kata jardin d'Eden. Adam ngo ba liaki mbuma, akiti aluki amoni azo tuna ueti. Alobi ona bo. O ngala pekisa ki bolia. Fala lo bakara oui to liaki ya lobi mwasi oyo tiaki pena nga yem tapesa kingai bopo no boya kite alingai ko boya ozomona do ya ngwana foto keba do tanto ento koti penza kati na nzambe foto sala makambo nzamba alingaka soki to tombe na mabe foto yoka pe mawa ndenga apotre Paul alela malamu nazo sala malamu na lingi ko sala mena koki ko sala ngote me mabe oyo pena nga na boya rango na lingaka na nga ngote mena comprendre kate ndenge ni na sala kaka mabe yango ngai pasi nani akokangola nga me biso plutôt to lukaka ko lela o eza pasi na biso nzambe kangola nga me mabe o nzamba boyaka tango nga nazo sala ngo olie na lela ndenga apotre Paul aleli nani akokangola nga wana to kipaka te to mona ngo normal ay wana nde eza mabe. Donc c'est que to goûter masi yango mais to koti penda kati na ete esengeli to goûter ye pe to koti kati na ye penza ekoza malamu wana selo suko biso ndenge to kendelaka suko so to lobi histoire yango wana o balobi goûter est-ce que si tu as goûté l'Éternel est bon eza la bato penda bazana kati ya Bible o bazaki concerné oyo nzamba bande ko loba na bango ezaki banani ezaki ba disciple à Yesu. Donc bango nde muto ba guta ki penza l'Éternel wana. Ba disciple ngo basaki 70 ba goûter l'Éternel. Ba moni pe que l'Éternel penza za bien. Surtout ndenga zo saila bango ba miracle, ba mona mapa, ba ke na feti e komele sili, ba la moko ale. Mai e bongwani vino ba meli no ba zo sepela. Lipe yaki kaka muke me komi ebele ba li etika lisusu poisson ba li etika lisusu donc ba bana ko sepela mutaza maladi amona kata moni bazo sepela donc ba guta ki donc ba sepela ki mais ko sepela na bango ezaki intérêt ya bolamu wana kaka bazo mona ya miracle wana kaka bazo mona yango eloko banda ko sepelisa bango mais ok nzamba lingi bongo te. Donc, oza na passe, oza na nini, o mone loko nini. Ezo marché te. Toko yiko finga nzambe te. Toko yiko kima nzambe te. Toko yiko boya nzambe te. Foto kangamaka na nzambe, wana po alobi rende grâce en toutes choses. Po azamo na musala na biso te. Siko ye moko pa alobi yaka na mikumba no epai na ngai. Yaka na susi na yo. C'est que tango biso tokumisi nzambe, eloko nyonso ezotungisa biso ezosa biso pasi tokokende nango sikoyo pai na ye nake kotalisa pasi wana nde akolongola yango. Donc ndenge pe ba wana 70 donc babandaki kolanda kaka ndenge babandaki komona bisengo wana babandaki komona yango babandaki kosepela na yango. Donc bagutaki l'Éternel basatachaki na l'Éternel po apesaka bango biloko. Mais bakota ki penza kati na Yesu te po ba s'introduit kati na Yesu nde bakota ki kati na ngote les preuve yela ki bango. Donc okota kati na Yesu donc preuve tango yaka okimi nzambe wana te oboyi ete ofingi ye pete ona pasi na yo wana nyonso nako nyokola na ba nyokoli nyonso mais ozokende kaka ozokumisa ka nzambe wana lingi bongo.
mais eza na bato mosusu soki pasi eye kaka abosai na ye nzambe ana osambela su te mpona nini bawana kutu basambelaka na bango te me tala ndenge baza na mbongo bawana kutu basambelaka na bango te tala ndenge bazozwa mabala kitoko bawana kutu basambelaka na bango te me tala ndenge baza na mbongo bongo biso tosambelaka butu moi me mpona nini boye mpona nini atukanga na kosambela susu te eza biloko moko ekobimaka te na minoko ya bana nzambe vinanu wana azopesa biso eza capital balobi Ecclésias alobi oyo aza na bomoi azala na espoir Clovis Makole pa yemba na ya ta lelo na zwi te lobi na kozwa mabende liwa eya po muto ya kufi apedre nyonso na sa moi oyo aza su na eloko moko te mais tant que tozo vivre espoir fait vivre donc faut tozana kondima wana ndenge ka naza na bomoi ndenge ka nzambe wana azotikanga na bomoi naza na elikia oyo nga nazozanga na kozwa ngo kondima nde mte ezangaka biso prese nde mpe ezanga na biso nalingi ale nasengi lelo nzambe wana apesa oke nzambe na biso azali maître ya circonstance mpe ya temps atalaka ayebi ke na miniti oso napesi ye eloko oyo bayini baza pembeni na ye bakobotola eloko wana fo tozelaka moma nzambe ntango ekokaka ezalaka malamu alors badisciple wana bagute na bango masiya basatache na bango balandaka mpo bazomona miracle mais bakotaki kati na Yesu wana te amen amen yango wana esengeli na biso fo tokotaka kati na Yesu nde ekozala esengo mingi po soki tozokota kati na ye te ekozala pasi sikoyo tokotanga epreuve nini oyo eyelaki bango do tokotanga yango sikoyo na mokanda Jean tofungoli na mokanda Jean po totanga bepreuve nini oyo eyelaki bango. Gebt euch das wahre Brot vom Himmel. On continue na 41 na 43. Da fingen die Leute an aufzubegehren, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie sagten, das ist doch Jesus, der Sohn Josef. Wir kennen seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Aber Jesus erwiderte, empört euch nicht über das, was ich gesagt habe. Na 60. Daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich, wie kann man das glauben? Donc, toyoki ndenge batangi na tangi na français, na Jean 6, na 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Toké na 41-43, le Juif murmura à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. 42, et il disant, ne sait pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, diront cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Amen, amen. Donc, totikali na verset mokwana 66 40 Jean. Toyoki awa ndenge batangi libiso. Yesu azoloba pa ya bango bayekoli na ye. O azalaki na bango wana na batu msusu pe banda kolanda bango pe bazalaki ebele. Sikonde azoloba na bango abi omoni ngai naza lipa bomoi. O na utaki likolo nga na kitaki. Oyo Moïse amanda kopesa bino wana yango te. Me ngai nde mutu naza lipa bomoi. Na utaki likolo na kiti. Po Yesu amonaki asalaka kaka asalaka lipa eza moke amultipliaka ngo akamataka bavino amultipliaka poisson amultipliaka ebanda kozala mpe mosala po lera komultiplie leba kolia esili omona bina bango ndambo etikali bobwaka te bobomba ngo lisusu omona baramase oyo etikalaki babombi lisusu
ezaki musala et pourtant ayebi ke ye moko aza lipa bomoi yango amona non so balienga baoyoka su nzala te soki bamelinga baoyoka su soif te c'est mieux kutu balia na bango ngai comme ça makambu esila mbala moko yango siko alobaki na bango ngane mutu naza lipa ya bomoi na uti likolo na kiti bolia ngai comme ça boyoka su nzala te bomela susu donc boyoka susu posa ya mai te yango siko balobi ke bajifango babandi ko murmurer bakamwe babe ye aza akiti na auti likolo akiti na se aza lipa ndenge azoba na biso ye aza lipa ya pai wapi mais toyebi ete aza mwana Joseph na Marie toyebi ye tata na ye pe charpentier toyebi abotamaki na ndako ya bibwele ndako oyo kuna oyo ya mukie place abotama biso toyebi siko ndenge nini aloba na biso ke azali lipa oyo utake likolo en tout cas non na ba verset musu totangi te azo supplier bango abi non soki bolienga bozana bino su na posa te olieto lukaka to multiplier to mise do bozala penza bien et puis ngai wana bokolia ekopesa bino bo moy babi te dans 60 ans pas ito suki wana babi ke en tout cas makambo eza dur oyo azoloba na biso donc tokokokango te ndenge moko mpe ndenge mosusu tokimaka makambo mosusu na oyo soki bazopropose biso soki balobi ke yemba te na okoka te na yo boyemba te voi nange eza bien te me yo yemba kaka ezala malamu te yemba kaka balobi exote biso te yaloba kaka ta liloba moko ya bana nza te leo kotala bato baza wana ebele bato bateyaka mpenza babanda kala ale totie esprit de père omona tokolinga te te yo sala kaka ok babiloko wana nyonso fo ekutamaka na biso te donc so balobi sala boyo na ngai nayebi ke nayebi te mais na makasi ya nzambe po ataka ndenge toteyaka boyo eza biso te eza masi ateyaka kati na biso combien de bato abateyi basalaka bagafe soki masi azoteya kati na ye te abanda koloba bilobela abanda obetani bahistoire atelemoni abanda koteya mateya yazobeta histoire moni nga nazaka na mbongo nga naza na ndako nga naza na boye naza na voiture kitoko teya biso nde liloba amen po otelemi na cher po teya biso liloba otelemi kuna te po betela biso histoire na yo okopesa yango exemple ya mwa mokie me okokende na biso yango histoire ebelebele te masolo ebelebele te a expliquer bango abinga penza naza malamu soki bolie na bino ngape na ntuka makambo nyonso esili mpe bokoza na santé bokoza makambo nyonso bien te en tout cas ekosimba te yo mutu toyebi yoza no mwana Joseph tomoni ndenge obotami yo kiti na likolo nde ler nini ate makambo ezali ya kolia musuni na yo tolia yango tomela na makila na yo lelo tokolobani alingi kopesanga kindoki alingi apesanga kindoka kimukolo na boyi nakende olia musuni na ye pourquoi na olia musuni na ye mais yesu yazaki ndoki te yazaki nzambe kati na bango bazomona ndenge bazobika bazomona ndenge baosala bango miracle loba soki mutu ya mutu boye tokutami tosala groupe tofandi yaka na tosolola to mobali na yo to mwasi na yo yaka na tosolola omoni monga nde nazaka boye nazaka nga mbongo akisi monga nde nazaka boye na yaka ndoki me namoni yo ndenge ozobondela ozokoampeshe ngai yango wana nayebisi yo pona swati libala swati tosangisaki ndoki bia tosala bakisi soko boyi kaka libala eza te ntango oyoki biloko ndenge wana okondima te même que tata mama na yo azokotinda yo kende kosala kindumba po tala pasi toza nango po tozwaka mbongo non marge balobi enfant obéis à vos parents mais tokobéir makambo eza malamu selon oyo nzambe azosepela nango et non na obéir parents na makambo mabe azotinda nga wane kosimba te po eza makambo mabe tout comme pe mobali akelobake to kosimba bakisi to bana mususu basimbaka bakisi ake ko proposer mama na ye omoni na bakisi naza nango tala bambongo toza nango balobi fonda sanganaka na yo mwana oyo tata pe tala ake pa mwana na mwasi balobi ke ngana sanganaka na yo tata oyo do biloko wana donc foto boya baparents ntango bazomemela biso babiloko wana to bato bazomemela biso babiloko wana foto boya eza babiloko moko ezaki nzambe asepelaka nango te
même au frère na frère o to sanga na biso kaka non faut ko boya faut ko pamela et ça insiste et même ma malédiction baby ça bon moya bato babilo kana nizo ko kuta mate wana ne mtu ko kimaka mais oya bande ko loba na bango ezalaki Jésus bango bon bana ko mona nenga to sa miracle bonga lobi bien ke ngai naza lipa mais bazo boya mais bana ko mona miracle tanga bande ko multiplier mapango pona ni bana ko lia fali ba kimaka ngo mais bande ki ko lia donc les 70 des disciples wana donc mususu kati na bango bazo mire donc bazo ba te makambo yo eleki dur makambo penza en tout cas biso tokokoka te yango na siko totanga na verset 66 tomona nini elekaki na ba oyo babande ko mire donc kaka na 6 wana na 66. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Yeah. Donc il na 6 na 66 balobi de ces moments plusieurs de ses disciples se retireront et ils n'allaient plus avec lui. Donc ndenge ba moni alobaki na bango bongo bali nzoto na ye balobi ebele balongwaki na bango. Donc basaki 70 mais balobi ebele balongwaki. Tozana combien de disciples maintenant? Tu as vu que tozana 12 disciples. Donc c'est que combien balongwaki 60 oyo balongwaki na bango. Donc ba moni makambo wana eza dur bakokoka na bango te balongwe na bango baboyi kolia musuni baboyi komela makila balongwaki. Donc moni ke bagutaki na bango Seigneur na intérêt pour asailaka bango a multiplier mapa na poisson a bongo lisaka bango maye koma ba vino ba melaka a guérisaka bango yango elo ba ndako sepela mais ba tango ekomi tango apasi ba lingite yango ndenge ezaka tango lelo wana kutu eza kutu pasi te wana eza nango kutu malamu po ya aza mobikisa lobiso bolienga bozana bomoy malamu mais lelo oyo tokolobelango ke tango preuve ya kakati na biso est-ce que tokanga makaka na masia tango preuve ya kakati na biso est-ce que totalelaka kaka nzambe tolelelaka ye kaka obi tokende lukaka ba solution mususu bonyo ezake mona ate tikana kende luka solution na ndako anganga misusu mona akeko luka prophète po abikola kaka OK prophète prophétesse liboso eza biso moko prophétie belé eza na mona kati ya Bible alobi na saila bino projet ya bonheur et non ya malheur alobi na yepe ke bako ya nzela moko bako panza na nzela sambo alobi na si Dieu il est pour toi qui sera contre toi tala ba prophétie ki to kezawan tout ça ba prophétie belé to ko kamata kaka maloba wana oyo balobi wana yango na manobondela Seigneur olobi si toi tu es pour moi qui sera contre moi allez nani wana za contre nga au nom de Jésus kende okende. Tout ça ba prophétie a bien. À moins qu'on coûte à ma place, oh écoute ami que oui et au sambela déjà et place à prophète. Mais monsieur coûte à ta place à prophète. Mais azo lukaso ba prophète musu libanda. Po ba bikula po nayi. Nyoso wana yango ba komo li. Nyoso wana yango ba komo lela batu ba mbongo. Nyoso wana lukuta mensonge. OK. Ba prophétie à solo eza nango na kati ya Bible abi bako sala bino ba guerre bako longa binote et prophète petant tokendaka pa ba prophète ni balobaka en tout cas na famille na bino tala boye en tout cas na famille na bino tata no mtazo bundiso maman nazo bundiso que Bible lobi na bango bako sala ba guerre bako koka bako longa yote eza prophétie kitoko yekuna kol bakaka tata na yo mama na yo abondeli pe esimbi nango te. Mais ce qui n'a pas été fait, c'est que mabondeli na tie ko ndima nanga eko simba do be preuve biso to kuta maranango est-ce que to kanga makana nzambe tant to kuta makana be preuve nzamba li faut to kanga makana e kaka eko za malamu lokwa to gutaye to za na nzambe msu to kokende te pa inaye mais les 70 bango bandimaki mais l'air yeso albi bali nzoto ali yango na place 60 basaki nini balongwe na bango nde eyaki kotikala 12 batikala ki wana acclamons l'Éternel des armées et na 4
ndenge totangaki balobi ke yende libanga ya bomoi, libanga wana o ba rejetaki bato mutu ba rejete, mais place ya nzambe libanga wana ezalaki précieuse, c'est-à-dire libanga wana eza nani? Eza Yesu Masia, yende mutu aza libanga bomoi. Oh, ce que ça lumière à écrire nazoloba. Yesu wana yenda aza libanga ya bomoi. Et banani yango mutu ba rejetaki po balobi ke libango ba rejetaki. Banani ba rejetaki. Yango na verset 6 66 au totangi. Donc batu ba rejetaki eza banani. Peuple ya Israël bango ne mutu ba rejetaki o ezalaki Yesu wana. Pona nini kaka loka lobaki na bango bolia nzoto nanga bomela makila nanga balingaki te ba rejetaki. Et libanga ngo ba rejetaki lokola ezalaki précieux na miso nzambe libanga ngo yango nde ezalaki ekomaki fondation ya église. Amen. Donc fondation église eza ye moko Yesu Masia. Ce que église wana eza fondé na Yesu te. Nyonso ekosala makuna ezaka pamba. Mais soki église wana eza fondé na Yesu Masia, nyonso ekosala makuna ekokenda avant. Et biso moko pe toza église. Amen. Donc soki biso totiki Yesu Masia ndenge tolobi ke a s'introduit kati na biso, c'est-à-dire to pesi place pa na ye, ya tambwisa biso ako bâtir ango bien déjà parce que aza déjà fondation. Ata mu pepeye donc na kokweya te déjà ata ba problème ye na kokweya te ndenge na lobi la version ming ya Psaume 23 je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche, je ne crains aucun mal. Pona nini naza na assurance ma si azakati nanga muto ya marche aza na place azokende ti place akokoma. Soki na longwa wane na kendaka musala donc ti na longwa na ndako na yebike na kena musala na komi na koti destiné na ngai yango na pa na bandako ken et retour pe na longwa kuna na yepe na ndako destiné na ngai donc balobi ke mutu azotambola ndenge David alobaki menelo eza David te alobi bien ke tozotambola donc mutu azotambola aza na esika oyo azokende. Donc, ba disciple wana, ba peuple d'Israël, bango mtu ba rejetaki na bango. Donc, ba lingi na bango te. Po kaka épreuve yela ki bango. Ba rejetaki. Ce qui te koti pe na histoire mwa moke ya Naomi. Na Riti. Toko mona ete Riti, na Naomi, na Oprah. Donc, Naomi, yazaki bokilo na bango. Mobali ya Naomi akufaki. Mobali ya Riti akufaki. Mobali ya Oprah kufaki doki mibali wana baza bana ya Naomi. Siko Naomi kuna akendeki na libota na ye. Ake kokuta na makambo wana nyonso libota na ye bakufi batikali kotikala kuna. Ya moni mwa italobi no fona zonga na nga na libota na ngai na mboka na ngai. Siko basi o banda bakufilaki mibali bafandaka na ye kaka. Me atali pe abime o baza bana bato. Alors, ngafona zonga na nga moko. Na moyena ke na bango ezate. Abengi bango asololi na bango alobi en tout cas, nyonso bosala ki pona nga. Nzamba pambola bino, nyonso pe bosala ki pona mibali na bino oyo bazalaki bana na nga, nzamba pambola bino. Et puis kuta pamboli bango lisusu. Alobi en tout cas, mutu na mutu azonga na ye na famille na ye pa ya ba parents na ye. Nzambe wana akanisela moko na moko libala kitoko po apesa bino alibozonga ponga na zozonga nanga apambola ikutu na bango asabu kilo malamu bango mibale oh non biso tozonga te ha oh bozonga te Naomi asiliki abandi koloba na bango suka bi bozonga sute ngana ki mubango ngana komi bomoni ngana zasu na posa mubali pona kendo luka mubali po abota bana comme ça pona bino bobala ngana zasu na désir wana te nazuba bino bozonga ke bokolanda nga pona ke na bino wapi bozonga pa ya bapara na bino omoni ke Oprah akokaki eloko wana te akokaki te
Oprah mbala moko embrasser bokilo na ye, embrasser pe Rich alobi bon, oh, moi je pars. Donc yango wana o ezali makambo elekaka, yango eza makambo 60 basalaki. Donc bazalaki 70, 60 ba retirer na bango. Pona nini épreuve yelaki bango. Kuna pe Oprah a retiré na ye pona nini épreuve lié ya maloba wana comme pe Yesu pe alobaki kaka na bango maloba mi pesi li bango kutu te malobaki na bango maloba. Kuna pe Naomi alobi maloba. Meriti Oprah akokai ko supporta ngote atiki akena ye. Mais Naomi pardon Rich alobi non. Abi tala muninga no akei. Yo pe kende alobi ko ekutu nsanga kutu te kutu na kende nga kutu yebaka ngo kutu na okende te nga na okende te na 67 68 tokoyoka penza ndenge oyo batikalaki Johannes 6 67 68. Da fragte Jesus die 12, werdet ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Amen. Donc, Jean, Yesu alobi na bango. Jésus donc dit aux 12, parce que 60 bakei, bazaki 70, batikali 12. Et Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre répondit, Seigneur, à y irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Acclamons l'éternel des amis. Donc, nangai na balance na histoire ya Richi, Naomi, na Oprah. Tomonike kuna bakende ki 60, donc batikala ki 12. Et pas pe ya Richi, Naomi na Oprah. Oprah akena yepo akoki maloba Naomi alobite, mais Rich akei te. Ndenge ba disciple na balobaki, oh, biso to okende wapi? Po yo mtoza na maloba ya bomoy. Rich pa lobi, kotinda nga kutuna kende te. Donc tiango na mutuno ke ngai na kokende te. Nga na kolanda yo. Bisika nyonso yo kokende, nga na kokende. Nyonso yo kolia, nga na kolia. Oyo penza ya malamu, alobi penza nzambe na yo. Akozala pe nzambe na nga. Acclamons l'éternel des amis. Pona nini epai na bango na mboka na bango bazaki na banzambo basalaka te. Banzambo ya bikeko, banzambe soki banzambe nini. O balobaka te basalaka eloko moko te. Banzambo batambwisaka. Yango na banzambe bango bakendeki. Mais oya biso Jésus-Christ de Nazareth, oya sopaki makila na tina na ngana yo, oya bengami Yesu, oya kufaki na 3 jours, ayebaki na ko ressusciter. Ya zana bomoy, ya lobaka, ya salaka, ya tambwisaka, ya gerisaka, ya pesaka, ya batambwisaka ete. Eza kutuke tango akala to kaka na kati ya Bible batie dragon wana batie Yesu wana ale mbala moko tu Yesu nzambe betaki nzambe na bango ba ikokuta nzambe na bango bukani ya bango alobaka te même ikutu Gédéon l'air a renversé ki bote la balle babi photo bomaye bakero ba pa tata na ye mais yo mwana no moni waka mwana asali donc photo bomaye mais tata wana lobi abi oh mais pona nini te ye moko nzambe wana bale yende a disirite po yende mutu babomi yende mutu faya ko disirite po babomi hotel na ye azali yende ya ko disirite pona nini nyombo ko disirite ngolo bake oya bango asalaka te mais oya biso asalaka alobaka yango na siko Pierre alobaki biso to kesu wapi po yonde mutu zana maloba ya bomoy yango na Rich pa alobaki ngana okende wapi ngana kendo zongela susu ba nzambi oya ba parana nga te na yebi yaza na nzamba bomoy na yebi ke soki na landi ye ngai na kobika soki na landi ye ngana kobala soki na landi ye vina nge kobonga na lingi na nga nzambe wana te oya biso alobaka te na moni bokilo na nga za na nzamba malamu oya salaka tika na landa na ngai soki totali sort ya Naomi
ya Richi omona ke ndenge landaki bokilo na ye bokilo pa lingaki ye mingi encadre ye pe asungi ye pe ndenge na koyi kozalela na ndenge azwi pe libala azwaki pe libala azwi pe libala mutambongo aboti pe mwana omoni siko soki ye pa kendeki na ye Oprah histoire na ye babetango lisusu te mais Naomi et pardon Richi ti lelo histoire na ye ebetamaka amen amen donc tomoni ke Richi alandaki na ye tout comme pe 12 wana pe batikalaki bandimi na bango balia nzoto masia bamela makila ya masia histoire wana so na continue nango susu plus loin na kati susu kaka ya révélation to na kati ya lumière d'écriture c'est-à-dire na lobi bien ke oyo ba retiraki ba bwakaki libanga na lobi peuple ya Israël bango ba bwakaki libanga yangwana Yesu alobaki ke lobiko eyaki pona basumuki te eyaki pona bapakanu te mupakanu wana eza ngana yo po Israël yazalaki premier fils oyo nzamba salaki oyo aponaki na propre volonté na ye Israël bana liboso bazaki bana na ye oyo aponaki mais biso tozaki bapakanu tozaki nulle part donc azalaki na biso te mais à partir ya kondima na biso to ndimi to lia nzoto na ye to melamaki yango to melake lambo kasi donc to ndima donc les 12 wana yango na siko eza église ya Nzambe oyo eza ke biso to ndima masia to liaka pe to melaka donc eza église ya l'Éternel église des nations oyo eza ngana yo yangwana biso sikoyo tokoma ba première ale oyo wana Israël bakoma ba deuxième omoni tolobaka kaka ba premier bakoma ba deuxième bakoma ba première histoire ngo place bandelaki na lumière nango yangwana penza c'est-à-dire Israël bango to bazaki na place mais bazongi sima biso lokwa to ndimaki na biso masia to yambiye tozo lia ye tozo mela ye tozo sala oyo ya lingaka allez biso siko tozui place to komi ba première acclamons l'Éternel des armées au monde do yangwa nesenge na biso to kangama na masia to rejetaka ete to rejetaka ye na ndenge ni na ba souci na biso to rejetaka ye na nini soki to yoki makambo to sepeli nango te o esepeli mitema na biso te to rejeter tant tozo luke loko moko to rejeter te po yenda za fondation donc eloko nyonso tokoluka eza wana ndako ava batonga so batie fondation te bakokotonga te donc ndako ava tonga mafo fondation ezala siko ye wana mutaza fondation na biso et puis fondation ya pamba te fondation ya makasi oyo eza kata mopepe ye ekokweya te donc faut tozala plutôt lokola Rich oyo akangamaki na Naomi pe azwaki makambo na ye nyonso ya bande koluka yango wana mpona koclôturer totangi na Galati po wana 5:7 balobi na biso nini na Galati 5 na verset 7 toclôturer na wana na Galati Ihr habt doch so gute Fortschritte gemacht. Wer hat euch denn abgehalten, weiter der Wahrheit zu folgen? Na Galati 5:7 balobi boye vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Tobande ko kima na biso bien. Tozo kima mbangu ndenge na lobaki ke David a lobi na vallée de l'ombre de la mort, je marche. David a kima ki passe te. Combien de fois bangai ba bomaye? Combien de fois bangai ba sale mabe? Mais akangama ikana nzambe wana. Azaka na kati. Azo marcher kaka. Azo marché car apôtre Paul pa lobi nanu azui motole na ete victoire nana zuite azo kima kaka mbang kino nini azwa o eza motole na ye aloba kutuke makambu mususu pona nga na kondima ngo perte na perdre na nga ngo pona nini na kota kaka lola oliezala les 5 vierges oyo bazaki bazoba bango pe bazalaki wana na baninga 5 ya sage
bazalaki wana bango nyonso bazalaki ba vierge moto ayebaki mobali azalaki te bango nyonso ba vierge bango nyonso pe bazalaki na minda na bango mais na minda wana oya mayele bazalaki pe na réserve donc bayebaki kobondela malamu bayebaki koveye malamu mais oya bazoba marié ba vierge bazalaki na négligence balala na butu boye minda na bango ekufaki nango bayoka pe kelelo kuna mobali ya libala zoya bakendeki po bakutana mobali ya libala mais basukaki ndenge kolamuka oya sage bapelisi minda na bango bawana baluka bapelisi ezopela te baza na réserve te bakepa baninga bopesa biso bango babi non oyo toza nango na biso na bino kokoka te c'est-à-dire biso stopedre non bokende na bino batekaka bokende oluka babimi wana pe na esengo mbango bake koluka mais tango bayaki mobali ya libala aye porte ekangami mais 5 vierges wana barate donc négligence ndenge to négligeaka makambo ya nzambe babi awo bazoba na biso obande kokima bien ozalaki no bien na kati ya makambo ya nzambe ti courir bien olingaki nzambe wana mingi ozokangama na ye ozobondela ye mais siko pourquoi olingi susu nzambe wana te pourquoi tu as arrêté balobi nani oya telemisi yo pasi kaka mtetelemisi ngai yango nakimi nzela nzambe maloba bato yango mtetelemisi ngai kofinga yango mtetelemisi ngai kozanga yango mtetelemisi ngai bazotuna nani mutatelemisi yo yo muto bande kokima mbao yo muto ozotambola oya faire arrêter yo eza nani moyini ou bien nini soki moyini nzamba lobi ke apesa biso pouvoir nzamba lobi tentation moko te ekoleka na force au-delà ya force na biso donc toujours toko sa sortir na tentation nyonso ekokomela biso siko nani yango mutu arrete yo bazotuna biso nani arrete ngai qui t'arrêté tozongela ngo susu verset kitoko vous courriez bien qui vous a arrêté nani arrêté biso pour vous empêcher pour oyo aboyisa biso kobéir oyo ezali vérité aboyisa biso oyo nzambe oyo biso tolanda nzambe oyo biso tolingaka nyonso eza epai na ye ndenge kaka Pierre alobi où irons nous yo mutu oza na maloba bomoi yo mutu oza na maloba bomoi ezaka place ya nzambe amen ye nde mutu aza na maloba bomoi tata na yo akoki kozala satana mama na yo akoki kokoma satana ndeko na yo akoki kokoma satana mais Yesu ya bandonaka te nyonso eza epai na ye baparent baza na limite mais nzambe na biso aza na limite te nyonso ye aza nango ye mutu apambolaka ye mutu abalisaka ye mutu apesaka ye mutu asalaka boye ye mutu aelevaka soki nzambe wana aboyi koaleve mutu ata osali ndenge nini eloko wana osimba te mais eloko wana ozosala soki yo oza introduit kati na nzambe wana olingaka nzambe wana olingaka vérité ata bata famille bakangi ata balobaki eloko oyo ekosalama te biso aza makila na biso epai na biso na famille na biso bato ezalaka boye hier au matin lokuta avec Jésus nous ferons des exploits acclamons l'Éternel des armées na nzungu na bango wana batia bakomona biso te na singa na bango wana batia singa wana ekatani na kombo na Yesu biso to sauter to kei oye marchaki te na kombo na Yesu e marché pamba te Jésus aza na biso oyo bango bazwaki te biso tozwi yango plus koleka pamba te toza bana le roi des rois où irons nous nani arrêté biso oyo azoboyisa biso tokangama na nzambe po kuna yango nde eza nzela lobiko kuna nde yango wana nyonso tokozwa vraiment nzambe akumbama mpona iloba na ye asala biso ngolu ndenge kaka David alobi ke azomarche donc passe ata bisengo masiya bakimaka ye te donc toza kaka toujours komarche pamba te lobiko ye mutu apesaka nzambe wana ntango asalaka bato bakamwaka nzambe wana ntango ye apesaka au-delà kutu même oyo biso tozosenga po alobi na yaki po bozala na bomoi mpe bozala nango en abondance
nzambe malamu nzambe kitoko oyo tokokangama na ye mopesi solution ya solo mopesi mayela solo ezaka ye mpo alalaka ata nimbaka te tobengi ye ominicien Dieu qui connaît tout likambo ke yaka lobi kuna déjà nga moko kutu na yebi te eloko nye koyela nga mais Dieu qui connaît tout ayebi déjà ce qui tokangami ne ako empêcher déjà nzela wana ako empêcher déjà eloko wana po esalama te akomonisa pe biso tala bango bakotia boyo sala boyo o confondre bango o wapi tokokangama eza nzambe wana Yesu wana Jésus-Christ de Nazareth yango wana Galate azoloba na yo tobanda kokima na yo mbangu tu courais bien qui t'a arrêté alors totelema to continue toujours marche na biso passe ata bisengo to kangamaka na Yesu wana akotika ba oya yete ata lelo na zuite mais nako elikia nanga na nzambe wana nako zwango kaka akosaila nga bikamo na o sa zwa liboso na oya zwi lelo biso nsto kokani kaka tozaki bato bina bino mtu boyakala bo voyage te na bino mtu boyakala bon mukanda lukana no solution lelo biso na bango tokokani msukutu bato oyo bazwa kutu mikanda ngo liboso nani bamoni kutu ata Afriki te me biso lelo kwenda vutuka okoma voyage mingi oui tananga ekoki amen to banda ekoki mambango to continue toujours kokima mbango acclamons l'Éternel des armées continue toujours kokima mbango eloko nyonso elembisaki biso nzambe wana limbisa biso ayoka biso mawa tozongi lisusu na marche tobonde na kombo na Yesu okumbama yo sanjolama yawe oza malamu merci na ilobano kitoko papa emina kopesa biso yawe yo tokoki kojete yo tokoki korejete yo te yo wana toguta Seigneur na s'introduit nanga kati na yo Dieu de gloire po yo ndoza motambusi malamu po ete olalaka te onimbaka te tobengi ominicien tobengi pe omniprésent présence na yo eza ntango nyonso ominicien nyonso yo yebi même oyo nga na yebi te même oyo bato mabe bazokanisila nga libota na nga yo yebi mpe nabengaka yo mpe omnipotent yo ndo leki likolo na puissance nyonso oh le créateur osali likolo na se mongongo no eleki ya kake soki yo telemi nani ya kotelema bongo na okende lisusu wapi Seigneur bobeka ke pai na yo nzambe na nguya yango na yoka biso mawa na bisika oyo to aretaki yoka bana nga mawa nesika oyo to telemaki Dieu de gloire to ye lisusu epai na yo na memi libota na nga susu epai na yo Dieu de gloire renouveler force pesa courage Dieu de gloire tozo continuer toujours marche lolenge David alobi na Psaume 23:4 même na vallée de l'ombre de la mort je marche je ne crains aucun mal pambate yo nzambe wana ozakati na biso tambwisa biso Dieu de gloire natiki monde entier mobimba na maboko na o balali pongi la musa bango o ba s'arrêter fortifier bango telemisa bango o ba kwei telemisa bango o ba bungi nzela na yo zongisa bango lisusu nzela na yo na kombo na Yesu Kristo yawe zwa na yo lokumo papa pambate oza malamu o to sengi na o to sengi te laisse que ta volonté rien que ta volonté parfaite soit faite sur la terre comme au ciel na bon moy ya moko na monde entier mobimba na libota na ngala balandi nyosa Bidor TV na kombo na Yesu amen. Acclamons l'Éternel des armées. Gloire, 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 gloire. Jehovah
Merci vraiment Nzambazo lokumu na participation ya moko na moko ba o bazana tango ba ope ba kolanda lisusu na sima vraiment Nzambe apambola moko na moko. Merci na monde entier mobimba na balandi ya Bidor TV na balandi nyonso akokolanda vraiment mbote na biso baso mbote na ngola mobimba o pasteur Honoré na litonga mobimba bino banso na ngola bambote na bino nyonso pe mbote na monde entier mbote na Bidor TV mbote na bana na ngai mbote na libota na ngai mbote na moto nyonso vraiment Nzambe azwa lokumu na tombeli biso vraiment poso kitoko to bandi pe dimanche malamu semaine o Saint-Esprit azwa contrôle na biso na kombo na Yesu. Bisous, bye. Maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette.
toilette na yo salle de bain na yo na kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya monene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça, c'est la chambre.